Molasso, Karine Mokondi déjà. Il s'appelle le roi Molasso. Le roi Molasso. Moi je te dis donc, c'est Kangi. Ok. Tu yebi où ratanga salaka la kelele, aye la rabiso babilo rola tana mutu bilo kwa pe mabanini bilo ngwe kindaka na stratégie. Lelo Karine Mokondi tango a pesim pivot, a bimise lo ka boaki na marché. Nganta ke ber rouge na stratégie, ba mère bozo mona ndenge bazo teka boy déjà esprit créativité, mukato ba komo benga ngomola. Shiraton TV, une chaîne excellente. Lelo ngana lobaki mututu a reçoit chance ya ko vivre na Karine Pembe na ce qui aza mayele. OK. A osala mbongo na Karine. Voilà. Vous comprendre? Karine lelo a kosala ka polo atikaka kombo na yekaka. Signorita n'importe quel combat rolinga sali kaka so atiango la Chine resomba. Shiraton TV, une chaîne excellente. Big manager comme depuis lundi. Voilà. Ngana kenda rejoindre l'aéroport Angil. Toya kina a tuza na flat tuza na sima et c'est big manager ça. Donc a ende ko la promotion ya musique ya Karine a promotion mon la sauter. A promotion ba confinement, a promotion ba DJ Arafat donc disons banze motu ya Karine. Voilà. Ndai ko la promotion na ngo. Shiraton TV, une excellente. Ba choupette officielle baza ba rosomba ba liboma na Karine baza ba rosomba. Ozo comprendre ba maman ba mamé belé ba léo tam voyage baza ba ni na ngwele baza ba rosomba. Donc moi na mbali wana il fallait qu'il soutenir Karine après ça y makambo. Ko sala ba télé réalité za oyo ba maman ba chinois ba senga yango ke tigre zala pembeni ya Karine. Pourquoi Karine azo sala loko yo jouer longo kangi. Voilà. Mais tandis qu'à quitter na Kinshasa yo sala ba vidéo na ba kisinjora to moni ser na ngana pesi mbote na musika to moni a sel ba vidéo et pourquoi pas sala ki on a moi sinaye. OK. Vraiment là déjà que a muta tricage. Voilà. Shiraton TV, une excellente. Et là mutu oyo Karine akoyo ke la koleka maman na été. Pour mère ya Karine ayebi Karine banda bo mwana na été lelo. Solo moni maman telemeli libala zobo yango c'est parce que ba maman bazana vision amona musika. OK. Donc maman azu mwana na ye abimisi na siko peut-être ezali que za mabe. Master, ozotambola ko buka na boye po anini. Aya na otizando pona somba forme me ba yibi ngambo. Me ba yibi yombongo po yo moko lingi. Na ndenge nini ngamona lingi. Mais oui, ngana tambola su na mbongo te. Ah bon? Na kota susu wenzete. Ah master. Na koma ko somba biloko na ngana trorapide.com. Trorapide.com. Ndeni ni lisusu. Wenze na kacha chombo yaya. Na ndenge nini? Kaka na chombo na yo kota na site de vente et achat en ligne trorapide.com. Olingo somba lopango. Olingo somba mutuka. Olingo somba ba forme nyonso za nango posa okokuta yango na trop rapide. Ah bon? Mais na ko sala neni ni pona somba biloko na trop rapide. Ah master, na kacha trop rapide. Vendeur nyonso acha ba coordonnées na ye téléphonique. Il suffit kaka osepela na eloko. Obengi na numéro oyo batie wana. Bokutani na vendeur. Opesi mbongo, apesi biloko na yo sans problème ni plaignant. Ah master, yo faut zala kaka. Pour trorapide.com, c'est plus que rapide. Shiraton TV, une excellent. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Vous suivez partout dans le monde entier Shiraton TV Télévision, Otolobaka Vitesse Wapi, Nanenga Mukete, avec votre humble serviteur héritier Iboula Mwana Ntsukana Bango. Nous sommes beaucoup toujours Pembe, Motema Nangeza Kofongama 2021, Oto continue toujours Kosalara Musala pour la mission Nabiso pour faire propulser Bango Bakende Liboso. En tout cas, n'hésitez pas à s'abonner à Shiraton TV, liker, taper mon commentaire, ça va faire aussi du bien. Là directement, je dis merci beaucoup à DML International, pourquoi pas la corporation, nous sommes médecins au besoin en Afrique du Sud, je vous salue. Je dis encore merci beaucoup à Dr Chirac, merci beaucoup à l'équipe technique Mobimba, à Sheraton, au Zomi, en Afrique du Sud, en tout cas, à Pessibino, au Zomi, à Kinshasa. Par rapport à l'actualité, le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle, Mokonzamboka, par rapport à l'actualité, mon héritier Iboula, tout le monde a dit le 18 décembre, Karine Mokonzi a lancé Molasso. Oyo ezo sala défait nango ezo tcha bango ema nenga mukete na ba plateforme nyonso ya téléchargement internet et aujourd'hui moi héritier Iboula na kimaki mbango avant na introduire invité na ngai boyokati ba audio. Est-ce que ba audio on est vrai eza voix Karine est-ce que Karine mutazolo babongo yango ngai héritier Iboula na kimaki mbango pona ko ya melabino soda ya makasi
soda makasi na kombo ya Béret Rouge, que je le dis directement. Bonjour Béret Rouge. Bonjour président héritier Iboula. J'ai un ami, un frère de longue date. Voilà, on est là. On est là. Merveille. Merci pareillement président merci. Iboula. Voilà. Batubazolando partout dans le monde entier. Ouais, Batubazolando partout. En tout cas, bonne année, joyeux Noël, na Batunyo so ba chance ya Rolanda. Béret Rouge, soldat ya Karine Mokonzi, molobeli ya Karine Mokonzi. Donc bonne année na Batutu, bonne année na Kofax. Massa ope azo sunga biso azo sala pe moi mingi pour na Karine vraiment en tout cas. Bonne année c'est ça. Kofax c'est confrère na biso Maroc. Maroc OK. Voilà, en tout cas félicitations vraiment. Voilà, Rose Bonbon donc en tout cas. Voilà. En tout cas, bonne année na yo, bonne année na Batutu. Ba chance ya Rolandanga et surtout na un prêtre parmi les prêtres aux États-Unis, sans Félix Idriss Chalako depuis les États-Unis, prêtre Béret Rouge yo azobunda na kaka ndenge ka kopesa ka conseil na ba directive que non sala musala na yo côté la de gauche à droite et soutenir Karine Tina Souka donc tozo sala musala na biso ilongo na ba massa ba président héritier Iboula donc tozo bunda to bunda ka parce que on finga biso yo tata mo marié mais oui on me celle yo tata mo marié président héritier Iboula voilà. Il faut la marier. Voilà. Marier est ingérité. Bango kutunde est ingir, il faut balouker là bon parce que bon bazan na sens à vite. Un homme doit se marier, voilà. Un homme doit avoir des responsabilités ou ézoper sa sens na vie. OK, merci beaucoup Béret Rouge tozana awa. Voilà. Karine Mokonzi o aningisaka ka Zaire aningisaka monde entier lelo abimisela biso molaso. Molaso ezokene nene. Ekosimba donc moyen que ne musique ezate molaso molaso donc moyen na bina moi ezate ya osala pagaille donc molaso ezo ne mikate na coin au moins mikate na coin donc yango na ba komo benga molaso soki masa kozuma on a habité mikate na ezote kama na coin ba benga ngo molaso toko poussa na biso toko poussa na kona toko dama ngo pe donc Karine Mokonzi signorita na bisa ba ngo ke signorita za mama livre voilà ba aussi ça kotanga ele lote to kotanga e pendant 6 mois 9 mois molaso donc yango parce qu'ils appellent un système on élastique donc na nenga ya kin maman nini molaso yango donc molaso Karine Mokonzi déjà il s'appelle roi molaso le kola molaso moi je te dis donc c'est kangi to yebi we ratanga salaka la kelele ya elaka biso ba biloko olata na mutu biloko apema banini biloko ngo kindaka na stratégie lelo Karine Mokonzi tango a pesi pivot abimisi eloko abwaki na marché nga en tant que Béret Rouge na stratégie ba mère bozo mona ndenge bazoteka boy déjà esprit de créativité mukato yo bakomo benga ngo molaso na sima caméra kutu so talo mona ke bana mike bazo ba bina déjà molaso donc moi écoute ya robaluka ezate so caméraman a robaluka bon mona vraiment que bana déjà bazo consommer molaso y a pas match y a pas photo donc signorita Guédin c'est plus un secret c'est toi Karine donc yene mutakani molaso zo damame partout bon dans le bon quoi voilà molaso zo damame partout tozo lia ngo boza ko mona tozo lia molaso donc na ndenga mukete na ndenga idéologie na ndenga indusa nde tolobaka tozo lia molaso Béret Rouge molaso epimi mais après molaso Karine Mokonzi bazonga na tigre Karine Mokonzi va se séparer mais tout le monde sikoyo maman Charlotte yemoko ayeti France pour na kozwa Karine Mokonzi d'impressionnant ana mutu oyo Karine akoyokela koleka maman na été pour mère ya Karine ayebi Karine banda bo mwana na eti lelo solo moni maman telemeli libala zobo yango c'est parce que ba maman bazana vision amona musika donc maman azu mwana na ye abimisi na siko peut-être ezali teza mabe akende na ye d'ailleurs nga kutu pona nga na lobara boye soki bakoyina nga bayina nga ye libala na nga alinga yango te ozande mwana nga ye nga za hypocrite héritier Iboula yo yebi libala na nga nalinga yango te pourquoi nalinga yango te parce que zenga mwa molaso tozolia voilà tozosolola mais après ça so mama tanto lia mwa molaso mukeka signorita adame mwa molaso tara molaso na nenga kinoiserie donc tolia molaso ouais nga nalinga libala na te pourquoi mon héritier Iboula tolobaka il faut tozala même morale dans le bailo mo il faut tozala même morale tozala ba hypocrite biso to amibali mobali ya Karine nazala bref tango balingai na Karine c'est que il faut accepter mutu na mabe na ye na malamu na ye tango yo kuta mutu déjà azalaka na activité pour l'actualité Karine aleki maître Félix Tigre on appelle son mot c'est kaza to kozonga na biso ça ne dérange pas déjà to dame molaso maman na ya sous au dame les sous voilà donc to pour ça na pona donc
ngala linga libala anate parce que mobali oya lingaki Karine il fallait qu'il a encouragé moi sinaye na ba action ya Karine ozo mona ke non na yo kuta moi sinanga aza star musicienne il faut na soutenir œuvre naye pour ekende liboso lelo ngana lobaki mutu tu a reçoit chance ya ko vivre na Karine pembe naye ceux qui aza mayele a osala mbongo na Karine voilà vous comprenez Karine lelo akosala ka polo atikaka combo na kaka signorita n'importe quel combat rolinga sali kaka so atiango la Chine rosomba ba choupette officielle baza ba rosomba ba liboma na Karine baza ba rosomba ozo comprendre ba mama ba mamé belé ba leo tam voyage baza ba ni na ngwele baza ba rosomba donc moi na mbali wana il fallait qu'il soutenir Karine après ça y makambo ko sala ba télé réalité za oyo ba mama ba chinois ba senga yango ke tigre zala pembeni ya Karine pourquoi Karine azo sala loko yozwe longo kangi voilà mais tandis qu'à quitter na Kinshasa yo sala ba vidéo na ba ki sinjora to moni ser na ngana pesi mbote na musika to moni asel ba vidéo et pourquoi pas sala ki on a moi sinaye au moins déjà que a muta tricage voilà muto alingi mutu il faut alinga ye na mabe na ye na malamu na ye a pousser pour na sa nini akende liboso mais du fait kaya ki na profit au biso to yebité na ndenga mabete biso to za mpona ofinga te donc il fallait qu'il a soutenir Karine mais et simbité nzamba kaboli bango Karine lelo na utako landa na direct moko wana et asala qui fallait qu'il zonga déjà Belgique bazali na moi discussion na mère elle sait que non parité il faut zonga Karine a tel par rapport il y a actualité musicale na qui est Paris et ça moi j'ai par rapport il y a Ndoule mais maman insistait qu'il faut ça nini azonga maman ya Karine azaka moko ya mama te ba mama baze belé ba mama ana mokonzi baza ba mama baze belé moya otanga bakomona ba onyo sezate ba mère wana ba insista ki likambo wana sala nini éviter ndenge sili Karine ce na conseil européen ça na musikoyo Karine atala de gauche à droite te libale ya kana selon volonté ya nzambe ozomona tokoki omitungisa mana biso po intel au moins peut-être mutabala Karine akana simana ye ozomona donc Karine a sa la carrière musicale naie sans étouffement biso awa na kin ba charge ba le défenseur ba biso ba béret rouge tozana rien que pour na kusala musala oyo biso to sala depuis la nuit de temps donc on est là pour Karine pour la promotion pour na makambo belé donc Karine a mis pesa na makambo naie ya ndule a omona que non changement rozala makambo ezala bon voilà makambo rozala bien Karine a mis pesa kala makambo ya ndule mais qu'est-ce qui se passe entre Karine Mokonzi na Maman Blandine Omar la présidente internationale Maman Blandine Omar omoni et yana maboke mususu na to fungole on te président héritier Ibula to apprécier à roler te mais to après donc makambo to apprécier à lobango te photo gira on na scène ndenga système tout là du kulo tala donc to simbina nous frère Maman Blandine Omar Karine Mokonzi c'est la famille s'il y a un problème entre bango na bango il faut basala nini ba solo la ba fanda ba bongisa yango ngana za kana takaka bato ba finga Karine mais Maman Blandine Omar aza chinoise donc na kati ya Chine yebi donc conseil pe na repesa en tant que moi en tant que leki ndeko na ye en tout cas maman Luka boso la bien à Karine aza ndeko na yo tozan a besoin ya ba polémique les sociétés to a besoin siko que non il faut que ça va faire pourquoi ça va on a ndenge ya désert te pourquoi ça va on a ndenge musique il faut to beta ba faire il faut to beta ba fali il faut to beta ba wera il faut to beta ba jibem piana po ba meje na mona ba onku tout pour aussi ba faza ba meje ba faza ba sindi le cœur honorable donc ceux qui quoi d'accord raté mais la c'est vidéo kala me Karine azo sala na be fort na donc tozana on attend au photo sala makamna biso andule tozana besoin polémique te maman la présidente Blandine Omar na sengo vraiment pardon boma botiana c'est ceux qui Karine na mabe nga na sengele pardon ceux qui peut maman Blandine Omar mutana mabe na sengele pardon pas nani et pas Karine c'est la famille bo solo la bo bongsa mutu nyonso aza nécessaire et pas ya Karine ils ont dirait linzaka ils ont nécessaire pour bomba musapi lindefu ils ont nécessaire pour na et compléter parmi ba mandefu belé li sezo sunga pe pour na hotala Blandine Omar à cause à litoi à cause à la liste ya Karine à cause à pe musapi ya Karine donc nyonso ça la nini force à Karine ndenge yo zaboué président héritier boulot cause à la pe peut-être na lobake non lito ya Karine donc ozoyo ke la ye ozo pe ça épée rapport donc tout le monde est utile
Karine aza ya mutu moko te, aza ya Beret Rouge te, aza ya Blandine Omar te, aza ya Choupette officielle te, aza ya Rose Bombo te, Karine aza ya batu tout. Ndenge pe nazoloba ke non, il faut tout ça l'effort, musique na biso sala nini et tomboma. Donc Molasso c'est bon. Molasso c'est bon, to monyo Beret Rouge ozana manager. Voilà. Manager Valentino oza na Kinshasa, po ayebo ko sala Karine Mokonzi. Management na Kinshasa parce que bati bebele ya Karine Bima na Kinshasa na ba TV ya Kin et le cas vraiment voir même attaque acoustique ya Karine Mokonzi na ba TV Kin et Bima te na habité impression na eza nini pe ba stratégie ni bozana ngona manager pona mambo ya Karine Mokonzi. Donc ma stratégie maka c'est en tout cas merci na question na ningo tuni et big manager comme depuis lundi. Voilà. Ngana kenda rejoindre l'aéroport Angile. To yakina a tuzana flat tuzana sima et c'est big manager ça. Donc a ende ko la promotion il y a musique il y a Karine et ka promotion mon la sauter. A promotion ba confinement et promotion ba DJ Arafat donc disons banze motu ya Karine. Voilà. Ndai ko la promotion na ngo. Ndenga za na kin a ebi terrain kini te. Voilà. Ozomona il y a outil Paris a yawa. Donc nangai na bino biso nyonso nde bato tokosala nini tokosala promotion ya Karine tokolakisa ke awa bakotaka te nga naza parfait te ya koyeba bastatut nyonso ke koto il faut tosala bo seke il faut biso nyonso tosanisa idée. Vous comprenez président héritier Ibula yo za intellectuel il faut topesa na ba idée Beret nga na moni ke na big manager to beta boy tosala boye pona ezosala kaka pivot ya nani ya star na biso en tout cas ngai vraiment naza sans limite manager zai na numéro te donc numéro ya manager à tout à l'heure wana nazo joa yango na kotia yango na groupe oya biso ba charge na ba le défenseur mututu akoza na besoin ya ko tourner na big manager aye abengi ba kutani ba tourner mais pour na ngai na lansaki message moko que il fallait que tout ça là comment on appelle ça nini conférence de presse ndenga yeboye nazo bundana na ye parce que azo kima yango pe moi mingi non conférence de presse trop de mais gens c'est très important voilà et ça parmi ba stratégie o yangai il faut tout ça la conférence de presse pour à part conférence de presse on saute aussi ici c'est que biso oyo batu nyonso ba soutenir Karine ngape na moi liloba ya singa na bandeko na ngai ke toze la karaté ke o te fubatine de la biso $400 $500 pour biso nyonso to kene na ba chaîne batu oyo bazana poto o ba soutenir biso awawa na yebi ke yo zana bato balinga ko zana ba fan na yo na mikili oko benga pe lelo ke par exemple netinga na ko benga son Félix Drichala ko vieux na besoin $50 pour ifuna le kana ETGA ou soit ifuna le ka na chez Mami Lela na RTNC ve soit tindelinga yi moi $20 $15 peut-être pas ya Mami Lela yo leki ya leki Nicolas leki intel leki ezo sala nini force ya Karine ezaka te ke ngai kaka to héritier Ibula kari fois ke na RTNC to intel ba poni mutu te tozo sala promotion ya Karine mutu nyonso za na volonté za la bagarre azo charge na ye na mapeka ke non bah tout déjà Karine a tobolé la biso li dessous pour ezaki robenga na téléphone Blandine Omar intel Choupette officielle liboma na Karine tindelanga 150 ba sert abatu ba mama ya batu ba vie ya batu ba boya raté koki ozanga web so ke non ezati mais so ki eza pona makambo ya Karine et surtout promotion ya Karine ba repesa yango pe nazo senga na bango ba tu ba soutenir biso bon meka vraiment ko soutenir ba journaliste nyonso o baza awawa. Tu as besoin de que c'est la biso $100 $300 bien $1000 ya liboke to ya to kabula ngo ba 50 après to ba novino ça la promotion té c'est que na ba ndeko moko oya yebika solo la kana journaliste mo razana kin soki a bengi ya biso que non mère ya papa intel na zana besoin il y a $20 $50 na sala promotion ya Karine soki batindele $50 muta otindela il faut mona yepe que non na tindaki 50 mais muta on passe nini Aleki na TV. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Tu as vraiment la souka émission na biso na mokolo. Le mot question mo yelinga par rapport à Bodio Oizo le capa Marie-Laure. Karine Mokonzi achela soki tigre règle na ni na musoni babilo mo ezanga mutuna makoleza robima na bité président héritier Ibula wana eza ba invention to wana posa na ngote wana eza ba distraction Karine atela tigre musuni na nani na règle na musuni na sens nini ngana mutabandu ndukut na koyebisa oke zakala ande rata Karine
Vous comprenez, ngala mutabandundu, Karine ba raté na zakala. Heureusement que Miss il a envoyé mon mutalamba ki ango, moi ba tsa zakala, ezati yango moni Karine asani akenaye. Donc batika ba aventure wana ki ote Karine azwa ki règle ateli tigre asali boy non non. Wana zana on ba aventure wana Karine Mokonzi, a sala ndule na ye ba ya ko distraire biso te. To na moment ya ko sala promotion ya ba œuvre na biso. Vous comprenez, donc to zana temps ya ko perdre to un tel alobaki, yango moni même na répondre que Blandine Omar baluka terrain d'entente na Karine Mokonzi ba solola. Wana za ser na ye ba yebani koleka biso ndenge to na kin, donc c'est la famille quoi. OK, ba remerciement et puis un numéro à contact. Ouais, numéro à contact est à plus 242 09 97 23 77 59. Wana so bengo zu bere rouge mo. En tout cas ba remerciement na ngai na batu nyonso o nan bazwaka initiative ya kosunga bande ko na biso bazana Kinshasa pona Karine. En tout cas bo lembate ba choupette officielle ba Rose Bonbon ba Yani Nangwele ba Gisèle Zinda ba Blandine Omar la présidente internationale yemoko azawana Junior Oko Chakabanangi baza deo bakala likolo Cristiano Ronaldo 4 secondes hein 4 secondes, Cristiano Ronaldo, mais Junior Oko Chakabanang à 3 secondes. Coup de tête magique. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Donc, on a Pessimboté. On a un prêtre parmi les prêtres aux États-Unis. Dans un pays là où tout le monde rêve d'aller, sans Félix Drichalako. Depuis les États-Unis, on a Pessi prêtre tous les États-Unis. Mboté. On a un prêtre aux États-Unis. On a États-Unis. On a les États-Unis. Donc, on a tapé carrément les États-Unis. Soit moi Ketch, soit moi Nini. En tout cas, prêtre. Beret Rouge au Soudan, Karine Mokonzi. Donc on est là, on est ensemble. Tozo vivre quand on peut pas Karine. Voilà, merci beaucoup. Tozo vivre kaka na mon papa Karine parce que ça moi si oyo a fond la rabat makamutala maboko na ngai pembe. Il y a un bon musicien mon côté. Là directement je dis merci beaucoup à le tout puissant champion de la Kacho Malobate, président Héritier Boula. Olobe lo comment ko ya mutuya. Na yebi ke biso ndenge toza boye comment na bato mon peut-être aza mutu Karine mais alobe la kanani nani lokolo boy to boy makambo na boy donc to zalande boy vous comprenez mon ngo telemi boy to telema na nenga mame te sozo lobe la Karine faut telema boy pour na Karine to boy ke ono ozui émission zo sala osangisi ferré na Karine osangisi fali na Karine osangisi wata na Karine donc to zala ba vrai Karine to sala musala na biso et sala biso vraiment bien. Voilà, très bien dit, merci beaucoup. C'était là, Beret Rouge, automéga un peu pour partager par rapport à Makamouya, la baronne Karine Mokonzi. Je dis merci beaucoup à Mokonzi Mboka, le tout puissant champion Wadal depuis La Rochelle. Pourquoi pas à mon président Bruno Lobi Kambonga propre, Sandra Wangata, maman na Petit Brown Junior et Broli Diza match. Je dis encore merci beaucoup le tout puissant Adricha Motomètre de Bazibé, Bachafouin Omonango, pourquoi pas à René Koti, la Carle, oui, c'est Air France toujours. Nena Lobaka, je dis encore merci à coordonnatrice à chaîne Oyo, BM, l'international, au Talimon à Moissi, c'est Péli. Mère Pena PC Mbote, c'est Kaza pour la chaîne, en tout cas, chaîne les a suivis. Bah s'abonner massivement à la chaîne, et ça l'a bien. Voilà, Sheraton TV. Sheraton TV. Voilà. Bah, tu peux s'abonner massivement à Chaleur TV officiel de Beret Rouge. Voilà. Donc, il y a voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Dr Chirac, la corporation, sur la médecin. Au Bazomi, Libanda, Mboka. Ndena lobaka souvent, to monani, Soki, Nzambe, Azoni, Nani, Sheraton TV, une chaîne excellent. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.